Nalobi, hein? Yango peuple congolais. Yango nzamba longola bino mbongo. Soki balobaka, soki mbongo. Cerveau là. Batia bino punition. Balongola bino ango. C'est ça? Non, parce que non. Non, parce que tout sur le nano. Est-ce que nzamba longola peuple congolais mbongo? C'est ça que Ngana a besoin. Bon, c'est on s'en fout. Vous avez compris qu'est-ce que je veux dire. Nzamba longola bino. Mais Mayele na bino ekene wapi. Mayele a peuple wana congolais, soki zaïrois. Mayele na bino ekene wapi bande konanga boye bisanga parce que là trop c'est trop. Est-ce que boye c'est quoi Mayele? Mayele d'abord, Mayele ils ont la capacité à régler problème. Ce qui vous dit, nous look en dictionnaire. Mayele, l'intelligence, c'est la capacité à régler problème. En faisant ressources, en allant prendre les ressources dans ton cerveau. Mayele, la capacité à régler problème. Biso mboka na biso, ils ont zinda, ceux qui na mayo, ceux qui na ba fulo, ceux qui na ba nino. Allez. Moto moko te na ba 80 millions wana. Asa Mayele a régler makamuzo le kamboka ya biso. Ba tata ebele balati ba cravate, balati ba veston. C'est quoi le problème? Non, besoin de Mayele était. Besoin que na Mayele moko na ibisa bino. Mayele na bino, ils ont Mayele kinesthésique. Boyebi Mayele kinesthésique. Mayele kinesthésique, ils ont Mayele akobina. Mayele a ba mouvement. Bon, mani batonyo so basaka ba mouvement, wana karaté, basaka ba sport. Ils ont la facilité d'apprendre les sports, de karaté, tout ça. Ça, c'est Mayele kinesthésique. Alobi esthétique était. Boyebi pe ko prononcer l'autre côté na monoko na bino. Kinesthésique. Boka no lukango na dictionnaire, eza Mayele a ba mouvement. Bino nyonso ba congolais boza nango pourquoi? Parce que eza Mayele a kobina, Mayele a kosala, nzoto na yo esala ba mouvement. Ça boza nango au moins. Bo boza na Mayele a kinesthésique. Bo salela ngo to mona équipe olympique. Ale kata équipe ta Congo. Yango bokene kata olympique te. Donc Mayele kinesthésique wana esuka kana kobina. C'est ça, non? Bon, c'est la équipe olympique, bokende, bokeh, tout le monde est dans les Olympiques, drapeau congolais, pézo, leka, tout le monde a fait motomoko, il fait la course au relais, ou bien motomususu, il fait les lancers du javelot, tout le monde a fait, non? Totikeli kaba Kenya, ba Somalien, ba kimaka ba marathon, biso elo côté, ata léopard na biso, elo côté. Bayaya, botale la un peu, boyeba Mayele na bino, est-ce que Congolais a na Mayele? Toza Mayele kinesthésique. Toza bina ba chronifoati. Ba chronifoati, Mayele linguistique. Na nomeli bino déjà deux types de Mayele. Mayele linguistique, c'est-à-dire moto ya salelaka munoko. Moto ya salelaka ba mot, ba écrivain, ba journaliste, ba chronifoati. Mais pas tout ba chronifoati mususu ba salelaka intelligence linguistique, mais bayebi na bango même pas koloba bien. Pesa bango français baloba bakomo kakema. Baloba anglais bakomo kakema. Bayebi ka munoko mboka kuna ou bien soki lingala, c'est tout. Bon, et ça quand même Mayele kinesthésique. Pardon. Mayele linguistique. Na nomeli bino mibale kinesthésique na linguistique. Non nomela bino misu. Po bo lukan lequel les Mayele na bino. Boke no sale lango to bongisa mboka wana. Parce nga na lembi na malili wana. Malili oyo ya Québec Canada na lembi na za besoin ke no pema na mboka na ngai ba insécurité et l'équipe moyen na kende te. Alors fona yebisa peuple na ngai ke to bongisa mo amuke. Poto ke ko to kuka kozonga epa na biso. To yake walibela ou c'est comment? Mais comme Mayele les athées, et pas peuple congolais, et banda depuis, non, fin à mon continent bisote.
nakofinga bakonzi oyo baza na se na ye oyo batikeli biso héritage André Kimbuta tala babalabala ndenge ezali badepute nyonso bosali eloko te mayele te bozaka mayele akoyiba escroquerie peut-être naloba mayele logico-mathématique bato oyo basaleka bamathématique mayele misato wana nanomeli bino logico-mathématique mais logico-mathématique eza mayele akoyiba te logico-mathématique eza bato oyo baza cartésien bato oyo baza droit bato oyo bamonaka bayebi c'est-à-dire bamonaka mokili en termes de chiffres hein baza capable en termes de chiffres bokende oluka logico-mathématique non naotika kovanda koloba mingi nalobela bino ka boye mpo bino moko bokende kosala barecherche soki bosala mpe barecherche oh mais trop c'est trop. Oh, quel peuple! Quel peuple! Ah, Nalembi.